le côté mais des yango ndeko Paul tout soit des yango iki kaka bokanisi mboka oyo ba bomi ba déstabiliser on a na makamunyo comment imaginez-vous un ancien président bon na utolo ba émission on a sali un ancien président surtout alors lobby ba guerre wana fossile tous les présidents union africaine baleka balobara bitu mais fossile en Afrique bitu Messi l'a raté bitu Messi l'a raté alors tous les ont marqué peu époque na yo hein. Bonjour messieurs, le don bonjour, Nabinonyo Sobozalaka, branché, connecté, na émission que demande le peuple, votre émission que vous aimez avec beaucoup de plaisir, Nabi Keboza et Belé à travers le monde, émission yo tolobelaka bongo makambo oyezali ko le peuple congolais, pour peuple congolais ko regretter mingi, ndenge ya kozanga mai, kozanga courant. Hôtel transport urbain ezali mwongo passi partout na Kinshasa na RDC mobimba ko na transport urbain et c'est pays sabatute banda pe fachi ya batu ba peuple congolais ba ozela ekolo ya fofwe kita kopo ya madesu kakande tulobaka e mata vraiment talo makasi e koma kutu 3000 po biso tozali bongo pembeni ya peuple yango toyana rubrique ya que demande le peuple biloko peuple azana ngo posa yangwana mais lelo izali bongo mokolo ya esengo to yambi o yabino ayebani to lobebele te moko za mokolo ako se présenter po na yebi ke makambo to ko solo lelo fati place azali akolanda biso po tozana posa ya kopo ya madeso ekita kopo ya fufu ekita tozonga ndenge tozalaki kala po idée ya le peuple d'abord ezande d'abord libumo mbote mwana mboka. Oui, mbote ndeko. Kombo? To soit Paul. Soit Paul. Mon nom sala ba ya peuple congolais, porte-parole ya ba syndicaliste ya ba soudan ba policier. Molobeli ya bato bazanga ba défenseur. Bino bozalaka boya oza molobeli ya oza boye tango ba peuple congolais ba ozanga o bazana difficulté à transport. Bako kiemba na bachango kuna omona même biso to fandi côté ya monga fula kuna na bamudi ba kimwala batu bazana matadiki bala po ba rejoindre centre ville les amois passe tango bako peso bavoa OK kuna kimulobela peuple on silia non ko moleka biso kana ba prado wa non déjà bato balega bino na des fois parce que ba yoko zongo tango bako ba député comprendre mutu soit yoko mutu comme député bon il faut une idée mutu abando kema banaka ça fait des pas kola aiba ta pris à veloté mutu soit yoko zongo tango comme député c'est tout à fait normal à kima bidon bon ngato soit pour ngala vraiment na machine tongo bato ba yebi na machine ba yebi do yebi machine nyonso na ba semba telemi mulondo rai tout ça doza vraiment moi aux amwa na changamuka nde tobinga mwana changamuka na ora sonité parce qu'il y a d'autres personnes ba yoka soni oloba nonga na mwa machine ngana mwa masina ba policier mususu ba kimbuta to mona bangwa o ngana mwa masina bo effectivement kimbuta tiko vana na masina te mais famille nde vana na mapela à l'époque mais atiko za mwa masina te mais asala ni mais apostera kuna ya kosi batu tu vois menga j'ai mes maisons là-bas j'ai mes parcelles là-bas donc naza vraiment maman na ngai ba parents na nga ba za autochtone vraiment ya chango vraiment masina 4 donc si lelo na zui $1 million siko pona soma ndako na bana soma no iboso na masina o koma ma campagne te. Bon, il y a une émission la politique, il y a quoi apparaître. Très bien. Bon, on a bon dansé, bon on est pas politicien. Très chers internautes, naïbi qui vous sepeli na présentation naé azali bongo moko ya ba peuple congolais alobekela alobela mingi ba peuple congolais po congolais azana
pour ça biloko ebele donc des ans ils ont embrouillé même président Fachi ils ont embrouillé Fachi il est ils ont embrouillé banda président Fachi a commis azo yebate ni akosutu kisabiso papa akosutu kisabiso nani nesi nani to zela kaka to lo belo côté mais des ans yango ndeko Paul to soit des ans yango ki kaka kanisi mboka oyo ba bomi ba déstabiliser on a na makambo nyonso. Comment imaginez-vous un ancien président, bon na utolo ba émission na sali un ancien président à l'époque Kabila basaki ba rapport na bango et pas ya ba bato minene ba agence minene ya monde basali ba enquête pour na yeba ba président africain ba bon en fait ba africain ba na mbongo ebele ba na misolo ebele do ba yokuta Kabila na 2016 ou bien 2017 si je ne me trompe pas Yemoko la personne de Joseph Kabila a 44 milliards de dollars. C'est son argent privé, excusez-moi, c'est son argent privé. Oh, bah, côté qui n'a compte, 44 milliards. Oui, alors, tu y a un budget national écolo. Ils ont 4 milliards. Imaginez-vous, Félix a coûté un bongo. Ah, papa, mon boulot, on a un salade. Nangi va toi condamner Félix ici côté. Naloba on peut que Félix a reçu la l'autre côté. Na 5 années à Liboso, Félix a sané l'autre. Donc vous allez avoir un cas à l'autre. Il faut vendre sa base nae. Après avoir vendu sa base, ndaye ko ça deuxième mandat na ndé je crois ndé au sala musala. Pona yo base. Autre ressenti. Pona yo base ko zani. Non, base yo tu sais que dans une injustice. Baloba la justice élève une nation. On a Liboso. Justice aux alaki Liboso yo yebi. Et le avocat mon avocat qui a le Paul. Justice a pendant ce qui combien d'années au Mobutu. Au reçoit justice à Kabila, aux Ayamabe Paula. Parce qu'on a vraie justice au Tshisekedi dans le besoin à na Congo et aussi na état. Pourquoi on a ba magistrat, ba juge, union soit des alliés pendant combattre. Il faut toper ça état. Base deuxième base kozani. Non, deuxième base c'est maman Olia, maman économie. Économie en mboka za okufa. Économie en mboka nyonso zeke mama Kabila so okena minito ba na rolo économie nyonso eza la famille Kabila économie nyonso aux yeux égal et boma ba orgaman ba ni nyonso ya remplacer que nous tout na 14 Thompson kuna que tout na priya boy or que Kabila ne pouvait pas na batunaye ko créer ba entreprise wana te balingaki nde basala effort ko la bateau de pêche bango bana ba bateau de pêche privé mais comment l'état congolais ta na bateau mo à pêche. Donc ce que Kabila pouvait bien faire pour l'intérêt de la Congolais, consommer la bateau de pêche et belé na Congo parce que tout ça maï belé na Congo, il n'y a permettre de biso to manolia ba mbisi moko ozo uta na maï. Ata ma chasse, ata ma bilanga, donc tout ça comment Kabila a eu investi mon na union swapi na kingaka na ba ferme minene zo coûter ba milliards de dollars. Mais kingaka c'est en location balingi. Ah oui. Selon les informations, tout le monde qui n'est pas location. Location, information que si vous n'êtes pas au courant, que Banzela nyon soit na batiaki ba soda balungi Kabila n'est plus na makambo kingakati. Non, mais il n'est plus comment? C'est à lui. Ba ferme, babilo ebele ne sont investir. Or que babilo ko ya saliwana. Alinga senga batuna yeso alinga Congo, asenga batuna ba investir ngo pona biso ba Congolais. Basa biso ba ferme minene bongo, basa biso ba site touristique moi minene lokola kinga kati na o mususu wana kasa pasuki ni. Na katanga kuna. Oya katanga bon, na bi ferme non bon, na ba comme on peut bien te ba biloko na il ça la bien, mais aujourd'hui et simbité asali yangote sur le plan économique, tu as un problème. Ba libanais nyonso ba tia bango étiquette, ba chinois ba tia bango étiquette na ba entreprise ebele. Oh yemo a créé. Tu vois comment ça fait? Donc c'est difficile lelo économie en mboka pour Félix a reçu automatiquement. Et ça ba stratégie fa loka. Déjà na ba institution à l'état, na ba régie financière nyonso oya biso. Ma douce en bongo e bima ka wali kamusu ko la ma ya robine neto zo suba. Oh ba un collage de recettes. Ezo bima tous les directeurs nous avons des directeurs dans l'entreprise mususu akola déjà bazana donc ba lekina ba ministre mususu na vie na standing ya vie na la na mamunyoso directeur à comprendre exonération il faut exonérer bandeko na biso ba diaspora o bazana bilo ebeli fo ba ya obi ata biloko sile na Kinshasa biloko c'est ko boma cop ya ba chinois
Alors comme na régime ya Kabila bayebi que non biloko c'est comme ma ko pa chinois faut to ça. Et il y a les soucis. Comme biso to tia ba chinois ba za rola ba patron ba entreprise mo boto ça ni. Il faut to nyonga ba on a douane. De ba matila bande on a biso ya ba diaspora douane c'est quoi union et matin mais bango moro il semblerait ba directeur musu ya DGDA bango moro ezana ba conteneur musu ba zoire ya kawana ba zui ba balole commune ba exonérer yango et bimineti ya l'état nzokande baza ko exonérer et loko nini ba ko exonérer il faut ba exonérer et loko oyo ezali pona ekoya et comme na Congo eko servi na intérêt national mais bango na régime na bango batika ko exonérer biloko za na intérêt national te exonération na bango za pona bango bazwa conteneur sur les prévu ba futa $100,000 et compte na caisse à l'état nous yo pesa 30,000 70,000 et quelqu'un a bouillé pour un individu parce que ça directeur il était protégé dans le régime passé donc c'est ça déjà difficile donc il faut que ce qui dit azana temps il faut nous y pas bon boulot na moko et par après il faut s'en sortir là. Très chers internautes, vous avez un Paul tout soit donc na moni économie c'est mal na mona ga na musika na moni effectivement masolo ba jeunesse musuba ligana na TV abandiko oh na za économie ça natanga mais yo quand même na moni obeti ngo data na moi minute moi muke bon félicitations vraiment félicitations na féliciter non na féliciter quand même de vous expliquer hein moi difficulté mon repos oyibi biso na biso ba journaliste moi polémique les moi pour battre musuba lobi baza ba spécialiste na économie. Non, papa, non, moi, nga mikolo yo, na komi koloba, ils ont battu musuba au na TV. Au cause d'un diplôme, aux licenciés dans journalisme, aux docteurs dans journalisme. Mais, bah analyse musuba les ça, obi ma bête, obi ma zobo, obi ma kisenga na TV. Permettez ngai. Vous comprenez? Tout appelle la deuxième catégorie, bah journaliste, bah vieux wana bah politique, bah ça mot qui nous défendre na pona boy. Comment yo un individu, un journaliste? Tu te dis professionnel, tu te dis licencié, docteur, 3 masters, 4 masters. Comme belé nyonso wana. Oyebe ki mutu wana détona ki ba millions de dollars. Bon à l'état, il dit solo ali. Aye a pesio $500 au défendre. Et c'est ça aujourd'hui ba ngai to so Paul. Au monde on a un reportage té. Donc c'est difficile. Mutailo $2,000 pour tout soa. Zoya ozote. Non pas ses alliés. Pas ses alliés. Sikoyo moi, si je le fais, mais si je le fais, s'il vous plaît, non, si je le fais, c'est sa passion. Tu vois? Mais donc, tu le fais avec amour. Avec amour. Très chers internautes, c'est aussi ça. Je reçois des invités des fois. Nanenga mabete. Mutumswa hier binorobi na transporter. Ozina mo kabeli. Té mo ebelete. Ata 5,000 ata 2,000 francs congolais. Puis ce binoro. Wana ils ont fait play, ils ont lolendo té nini té. Ils ont ngo normal, basé belé. Très bien. Vous comprenez? Oui. Mais c'est difficile pas confrère mususu. Ingi lo bateke no ngana na mbongo su non, na mo bola ka ko la batutu. Mais ce qui me dérange c'est quoi? Il faut toi ba journaliste tout ça musana, biso tous au milieu du village. Mais nous avons des confrères aujourd'hui, et ce n'est plus le cas pour eux. Nous avons détourné des milliards, nous avons bombé ces bateaux à l'Est, il est $200-300 pour nous défendre des bateaux à Bongo. Pour la musique, on révélé le Romogoboye. Si j'ai une ambition à l'élo, une émission qui demande le plus, la vie, moi, on a bien un hobby, on a une émission dans les amours, on a la bête à Maramoboyo, vraiment, tout le belaramingité. Osomon Nini arrivé à président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Union africaine. Point de vue na Yozala Kente, musée yekutute, Kabila kutu na ibité. Yazaki babano pese ba surtout moi gérer. Tu azaki président SADC. Il y a SADC, mais Union africaine elle est qui hein? Je crois, si je me trompe. Aujourd'hui Fachi il est là. C'est ce que j'ai dit entre SADC et Union africaine. Union africaine c'est l'icolo. L'icolo. Dans Afrique du monde. Président il y a pas africain tout. N'a pas président na bango. Comprendre les autres ça ils en ont c'est ma casse mais aujourd'hui je regrette fort. Nanine. Tozungolu ya bongo. Tozo kabatu na biso ya ancien régime au bazolo bono ba président mususu ba yakité. Mais mes chers frères, bato na baya bayate. Asa président toté. On moni le lopo Congo to mais Kabila pas en a raison mais il pas un volontaire il a changer la mentalité congolaise parce que Moussa a une volonté Moussa est en ailleurs Moussa babando qui na fimbu yango moni batwali le héritage parmi l'héritage Moussa tikela biso tana na bakombi ba pesa sou bato sima te
mutu nyonso o kota na rai ekufa depuis musée comprendre mais Kabila azali na volonté wana te mais ezosala nga esengo makasi maintenant kosenga la président Tshisekedi eloko moko excellence monsieur le président de la république bato musu baloba naza porte-parole na yo naza porte-parole te aux journalistes on peut sa point de vue non qui journaliste to longolango nanu po ko mobeba musalango to benga je suis un vrai congolais un vrai patriote je suis un nationaliste yo journaliste te nga biloko na lingango te yo zaka patriote je suis un vrai patriote biloko ba analyste bani tout le monde est devenu analyste azako analyser na ba bêtises azolo ba biloko mo besoin intérêt peuple te très bien ndeko le moment bazo critiquer Félix oui a commis président de l'Union africaine, chef de l'État, garant de la nation, monsieur le président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous savez quand vous promettez beaucoup, et moi je vous promettez à soutenir. Je sais que vous avez une volonté à ça. Tant que vous promettez wana, ba kasi ki akala wana bandoki wana. Ba lingelo plan. Ba lingelega moi liko pa na bango po ba koisa. Alors si tu es là lobby à guerre wana faut là tous les présidents de l'Union africaine baleka balobara bitume faut là en Afrique bitume Messi l'a raté alors tous ils ont marqué époque na hein tous ils vraiment ont marqué époque na Union africaine na présidence wana ya Union africaine et au sala bien makasi na bi que difficile tellement coutina ba tata kalo ba wumela ba lungolo ba Paul Biya ba voisin banando kotanga ba komutenga boyi biso totanga ba netinga na tanga na ba kombo yo tanga na yo ça m'engage que moi donc ngana ebi moi difficile mais au moins il faut marquer pour nous mais ndeko Félix banana na ko sisa bitumba est pas boyebi parce que toyoka je n'affirme pas qu'il y a ba dinosaures mususu ya régime ya kala ba onde batu bazaki na sima ba bitumba wana na ba généraux na bana mais quand on kunyata kangi bango nyonso bitumba esi la batu bafanda calme ti ane aussi le sala bien makasi président Félix Obabenga na Kinshasa Congo Mwimba Fachi aza déjà président de l'Union africaine mais na discours na pourquoi na yoka quitté aborder question de développement na Afrique centrale puis na Afrique de l'Ouest parce que vous savez là on a deux branches en Afrique tout ça vraiment sous-développé Bisopé ya wana Congo et tout ça vraiment sous-développé na makambo ebele pourquoi aborder quand on accueille directement quoi aborder ka makambo ya ba guerre entre tant biso to kufanzala ba pays mosus la be mokonzi sala n'a pas abordé ça neti makambo commerce oui ndeko omoni commerce entre pays na pays omoni président de la République gagne rien comment il n'a pas abordé ça akika makambo ba guerre omoni président de la République na banzete Azana ba ana plan il ne pouvait pas tout dire à la télé. À sa discours na bim sa ba vérité non sauté. Na banzete à quoi s'y prendre biso. Ça va blum. Papa développement y Afrique même y a Congo. Et ça y a volonté politique. Ba to bazo tonga ba ferme. Et bimé mutaza soki na soki 1000 hectares a ti makadam a ti courant à développer en haut de la ville mususu. Mais pour développer le Congo, c'est la volonté politique. Parce que c'est la volonté de ça. Namoni na Sankoro, dinosaure moya Kabila, asali cité mombo inhabitable. Bato atongi banda kwa bien, ba villa, mais bato ba na quantité. Il a conçu ça pourquoi? Pour vous dire qu'il n'a pas la volonté politique. Alors, dans un moment, c'est que nous avons besoin de volonté politique pour ma communauté. Entre-temps, on a abordé moi, au Pinglé, moi, le moins bien, Sanko, Yangomoko, Bazana, administration, bâtiment administratif, exacté, au monde, bâtiment. Moi, j'étais à Luxembourg, au monde, bâtiment, na Kala, na gouverneur, mais Moutouake, Gotongelo, Bongwana, mais pour vous dire, tous ces gens qui critiquent Félix aujourd'hui, oui, la plupart, Bazala, qui n'a Kabila. Très bien. Bazolo ba violé, à Saliboui. Tous ces gens étaient avec Joseph Kabila pendant tout ce temps. Une minute tout ça l'émission, ba muso baza ba administrateur na entreprise minière à Kabila. Mais ba développer la province la bangote. Le Golan de Goyuma, ngana banga te le Golan de Goyuma. So ba notanga papa ba mi. Aza DG à égal. Baza égal. Baza ébélé, je te dis mon frère. Mais comment imaginez-vous ce même politicien qui vient nous dire aujourd'hui que Félix a géré bien. Mais Baba Ndoki,
baba ndevo ata mo mutakala bila mate parce que clé pour développer Congo papa non ça fait mal moi na ya muta ata mo na dit pas 4 donc sur 400 000 $. Ata mon voiture 900 000 $. Piaké nango na boîte. Et puis ok na dollar na boîte donc kabango boy. À côté freta c'est maman wala li pongi boya bano kabambo. Donc c'est anormal. Donc pour te dire que non, c'est très bizarre. Dans ce pays, pour Congo ils allaient développer, Afrique ils allaient développer, c'est la volonté politique, et c'est la volonté Union africaine, et la volonté mondiale. Parce que de nous-mêmes, mindele ba na ba limite na bango. Mundele roye bisote non, le pas on ne faut pas salité. Pour qu'on ait qu'un développement en Afrique, ça dépend de nous-mêmes. Et si comme la politique a une volonté, il faut que la population soit politicien. Pression. Au bas ça là. On a pris les finitions à moi. Pris les finitions à salité, population. Encore il dépend de baba pam pam. Tobanu bimam. Neti aussi cette question il y a président na Union africaine neti président Félix Tshisekedi neti héritage ni akotika la na mandat akotika na ban Afrique na mandat na ye. Qui me dit non na bano sala musalate. Non, Yosa quand même. Non, nous espérons, j'espère bien. Tu sais, au Cameroun, une fois, j'ai suivi une vidéo, comment Babi, Bazoua président Biya, Bazoua président Assemblée nationale, Bazoua Bango Nyonso, Batine le Bisso Bango na Congo, tout peut savoir Fati. Donc cela veut dire, Afrique quand même, Bazo Koran Fati, et puis à Rosala, à Gozana Bilan Moro vraiment très négatif. À conscience à Périguer, pour le président africain, va Teti. Et puis va traite. Ndeko Mbosso tuzongi sikona Congo wana tuzongi na Union africaine Ndeko Mbosso azali bongo élu président ya chambre basse du parlement. Mon vieux, je te salue les vieux Mbosso les sages batutu bacheki yo kal na graba nundu na ebige mbalo yo ha baolela mnombo alors Félix a pris confiance nyonga bango ve Qu'est-ce que vous avez pensé na vie Mbosso pour azui chambre oyo kanga masolo belé à RDC? Qu'est-ce que tu penses que vie Mbosso ko sala ou batmu basalati? Bon, il n'y a rien de nouveau sous le soleil mon frère. Il n'y aura rien de nouveau sous le soleil. Et vous allez rater. Nous demandons seulement na kulutu na biso papa na biso Mbosso. Donc on a balé la somo bien aillé, non senga kino président Mbosso. Vraiment na moment ya Kabila, ezalaki difficile pour mon nao ministre moi Yibi. DG moi yibi bakangisiye parce que ba député ba sengi mais mbalo yo to monango rien d'autre non c'est yo senga ngwana yangwana papa mbongo ezonga ebele na kesa l'état et va permettre Félix à gérer Congo bien na lobara Félix pour le loi de Simandao ako senga mbongo ya banque mondialité akanga ba kasser ka Kabila wana nyuso ba yiba mbongo à l'état abotoli bango mbongo ezo wana kozala violence wana kozala droit de l'homme te droit de l'homme na lobaka bango non ba kangi illégalement eza ko la freta simbama so ka yibi ala la ba pongi mingi eza déjà fraction so la li pongi na musala eza déjà fraction ba seni ba kangi yo oyibaki ni ona yibaki ota OK zone sana kesa l'état caméra ba kangi pourquoi ba mionyo so ba kangi caméra ezo non caméra za innocent jusque là faire ça Kimbuta Kimi Kimbuta Kimi na mbonga ba Kimbuta vient nga je le salue là où il est en Afrique du Sud à combien d'États-Unis ah bon ndeko mabunda pe akimaki azongaki te mabunda akimaki te mais il y a qui n'est pas saboté ka Félix et puis c'est tout ndeko Mbosso na émission na elle kaki na média moko en place Ouazali bongo président ya chambre basse dans l'Assemblée nationale promettait que na tango na ye makambo ya enseignement et que bien mais le tout monde bana bako qui classe de ndeko mutazu bo kontika lobby non parce que ministre ba Congo pas c'est ba film hein non nazo tuna omoni toujours ba arrestation comme ebele semblerait directeur à Sekopé à province à Lomami il est aux arrêts pour un école effectif pour te dire papa dans moment ya Kabila y avait tout même ba Congo wana le vieux là c'est un monsieur que j'apprécie beaucoup ngana to là dans la boutique moi j'ai sali boutique Lacoste oui mais tout là dans une boutique moi ministre ngana to soit pour là ta boutique moi oui nani nga mabete ça mbongo bele wangani non papa verse $100 si on a dit verse $100 ngelo bakino ngana yoko to koso mata verse ata $100 ata 20 oui boutique wana boutique moi te Kabila il y a bien mais na vie na Obakonga. Même oui, c'est mon vieux. Wana aya qui est trop. Non, c'est le problème. C'est ça les grands problèmes aujourd'hui. T'as la n'enga gérer mon enseignement.
il est parmi les gens au batie bakal na makambwana ya papa tout tika au moins un moment porté to bimsa ba vérité to zela IGF fango deux poids deux mesures onyonga ba mususu bukangalozo to zela de ça bukangalozo to zela pour nga pena soutenir la dossier na makasi soutenir matata pour mito te nga na soutenir mutu te biso to sala émission pe to sala analyse politique émission ngeza déjà bongwana c'est bon j'ai toujours soutenu bat oyo bazana pour ça kotonga ekolo mais kotonga ekolo na ndenga bien ce n'est pas mutu kotonga ekolo na ndenga muibi tout le monde a 285 millions à Bukangalozo. Les journalistes, les investigation, c'était comme on a bango. Moi,